question mituna toleki liboso. Déjà, il y a paroisse Saint-Georges, doyenné Saint-Alphonse. Motuna Nangai et Zali Boé. Papa cardinal, tu as dit que Jésus-Christ est la paix, car si tu as la nini, on a bososoli, boyokani, boboto, bondeko, ezo malambo canabiso, nandenge ya solo. Pamate, tu sameli, tu zélé, car si tu l'aimes, papa. Je suis Emmanuel Laoui, jeune inquisiteur de la paroisse Saint-Rocco du doyenné Saint-Pierre. Père archevêque, quelque part vous aviez dit que le Christ, en s'offrant à la croix, il a donné aux Juifs et aux païens l'accès auprès de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'Église nous enseigne pour nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore le Christ et qui ne croient pas en lui? Entre autres, nos frères bouddhistes, shintoïstes et autres, verront-ils Dieu ou ne le verront pas? Merci, Tata Cardinal. Saint-Georges du doyenné Saint-Alphonse. Ma question est celle-ci. Si Jésus-Christ a détruit la haine, pourquoi la haine continue-t-elle de se régner contre nous les chrétiens? Pourquoi nous nous entretuons, Papa Cardinal? Je vous remercie. Je me nomme François Milos de la paroisse Saint-Alphonse. Ma question est celle-ci. Comment pardonner à une personne qui m'a causé du tort, mais pas sa faute? Ya paroisse cathédrale Notre-Dame du Congo, naza pe na Saint-Albert et ma campagne. Mokuna ngai ezali boye. Ngai ezali boye. Tata cardinal. Vous voulez dire Jésus qui est mur. Les cardinal. Na mabota na biso séparation pe ezali entre maboti bana kimia ya solo na libota na société na donc ezali kosalema na lisusu makomi ya nzambe tata na nyonso wana. Na bilekela tano batui mituna sikawa tokopesa maloba na papa kote ayanola Ondeko ndeko ya liboso alobi boye tosambeli tolaya nzala
Nzambe kasi moboto kozali koya te ezali boye. Ebongo bolingi bosala nini bosukisa Yesu alobaka nini? Bosambela bolembe te. Nzambe mbala mingi atialaka biso na épreuve mpo te atala soko ya solo tozali na boya. Soko bisango ezala te se lelo osambeli ozwi libela mbele na misa tosalaka nini? Tosengaka moboto wa mokonzi mbala na mbala te ezali bongo te. Tolobaka mokonzi Yesu Kristo olobaka na bapostolo te nakotikela bino moboto nakopesa bino moboto bwa ngai. Otala masumu ma biso te kasi tala boyambi bwa eklezia yayo. Pesa yango moboto mpe komisa yango libota nyoko. Tozali kosenga yango mbala moko te. Tozali kosenga mokolo na mokolo. Mokolo na mokolo. Po toyebi te liboso mpenza tosengeli tobongola mitema na biso. Oyo tokosenga na Nzambe ezala ya solo. Tobongola mitema na biso, mitema na biso mitema na biso mizala mitema ya solo oyo ekosenga na Nzambe mpe biloko bya solo. Santo Augustin azalaka koloba boye ntango tosambelaka tozwaka biloko tosengaka na Nzambe te parce que tozali bato babe, tozali kosenga biloko bibe mpe tozali kosenga yango mabe. Soko tokosenga na Nzambe tozala lokola bato bapesi lilanga na Nzambe balobi kaka te awa pesanga yango. Soko te na kosambela lisusu pete bongo te. Basambelaka Nzambe na motema polele ye moko amona ndenge nini akokaba biso. Toyokani ya mibale tolobi Yesu Kristo aye kosikola biso banzu, aye kopesa biso moboto bwa ye. Ebongo bato oyo bazali bashindoisi, bazali babudiste, bato bazali bato ya religion na biso te bayebi bato Yesu Kristo te. Na biso koye koyeba Yesu Kristo mpo Yesu Kristo alingi mpe kobikisa bango. Yesu Kristo alingi ke bango mpe bakota na famille ya ye. Tosengeli kosalisa bango na misala na biso, na mayele na biso, na engagement ya biso
te bato wana toyebisa bango Yesu Kristu ye nani, toyebisa bango te boboto bwa solo mpe boyokani bwa solo bokouta na Yesu Kristu. Kasi elobi te te na bareligio wana eloko ya malamu ezali te. Bango mpe bazali na biloko ya bien, tosengeli kosalisa bango moke mpote oyo bavaleur ya bien ezali na bango, biso na bango totia yango lisanga na oyo Yesu Kristo azali kopesa biso mpo tokoba na nzela ya solo. Ezali polele boyokani toyokani te. Ya misato Yesu Kristo abomi boyinani na nzoto ya ye likolo ya kuruse. Nebatuni epona nini tozali koboma na lisusu? Soko Yesu Kristo abomi boyinani, Yesu Kristo ya solo abomi boyinani. Soko tozali kokoba kobomana, guerre ezali, boswani bozali, matata mazali, tozali koswana totala malamu soko ya solo, motema mabiso mobongwani mpe mozali kolanda Yesu Kristo po ebongi solo. Temete eloko yoko ezali wana oyo ekosala te, tozali kolanda Yesu Kristo penza te. Tolanda ye na motema monso. Yesu apesi biso loboko, tosimba yango. Esoko tolingi kosimba yango te, ye akopesa kaka loboko wana te tokendela ye na epai ya Tata. Ebongo tolimbisa na moto oyo alingi koyeba mabe asalaki te kutinu nini. Tolobaka le pardon, c'est comme l'amour. Pardon ezali lokola bolingo. Bolingo ya Bakristo ezalaka ya ofele. Olingi moninga na yo, opesi ye confiance, ezali te osengeli kozela ye alinga yo mpe. Kasi moto aboyi koyeba mabe asali, salisa ye na lisolo mpe na bososoli eyama na polele te asalaki mabe. Soko ayebi mabe na ye te, pesa ye ntango te mpe osambela mpo na ye, temete mokolo moko akoyeba te asalaki mabe, akoya kosenga yo pardon. Motuna ya mitano, séparation ezali na bafamille
divorce ezali na bakati ya famille mpe boboto bozali te ya solo, séparation ezali, badivorce ezali, na kati bana bazali, na kati ya maboti bana bazali kozwa bolingo mpenza te, mpe boboto ezangi na kati ya mabota ya solo. Yango wana tosengeli na baparoisi ya biso na ba-CVP kolakisa nzela wana ya boyokani, kolakisa yango na bato basi, kolakisa baboti te basengeli kosalisa bana na bango mpe komonisa bango bolingo lokola Tata Nzambe amonisaka biso bolingo. Mpe demete tokokoba komonisa bolingo wana. Topesi Tata Episcopo merci na liana mituna. Frère Vincent Kouka de Marie, paroisse Saint-Bédis, doyen Saint-Joseph. Ma préoccupation est celle-ci. Éminence Tata Cardinal, quel conseil pouvez-vous donner aux politiciens congolais pour bâtir une paix durable dans notre pays? Je vous remercie. Ngai kombo na ngai ni kotonga basilique awa kasi bokobana kotonga yango mokolo nini mpe kombo nango ekozala nini? Kayela wa paroisse Saint-Benoît doyen Saint-Pierre motuna na ngai ezali boye papa cardinal bazofinga biso eklezia katoliko tosambelaka bikeko mpe tosambelaka mama Maria. Yango ezokimisa bajane na biso ya eklezia katoliko. Tolingi toyeba na bosolo tina ya likambo lina. Merci. Merci Tata Cardinal pour la parole. Je m'appelle Tania Bonou Kadavina, paroisse Saint-Mathias. Ma question est celle-ci. Sans revenir sur les faits exorbitants demandés dans nos écoles catholiques. Un autre phénomène a vu le jour donné de nos écoles. La vente des uniformes et des fournitures scolaires 3 ou 4 fois plus chères. Qu'en dites-vous, Tata Cardinal? Je réponds au nom de Yannick Chichi, de la paroisse Saint-Laurent de l'année Saint-Gabriel. Son éminence, je voulais juste savoir quels sont les principes clés d'un dialogue franc et équitable entre les femmes. Merci. Merci. Boboto, Bondeko, quel conseil est-ce que je donne aux hommes politiques du Congo pour construire une paix durable? D'abord, apprendre à dialoguer. Il n'y a pas de paix sans dialogue. Et apprendre à dialoguer suppose... Bon, alors, le photo est plutôt les Canadiens.
Apprendre à dialoguer suppose qu'on sait écouter les autres. Écouter quelqu'un, ça demande de la patience. Ça demande que chacun sache ce que l'autre veut dire et ce que lui veut dire. Parce que très souvent, on emploie les mêmes mots, mais on dit des choses différentes. Et il arrive souvent aussi que pendant qu'on dialogue, chacun poursuit ses propres intérêts et pas l'intérêt de la communauté. Et pour arriver à un dialogue fort, il faut la vérité. La vérité. La vérité. La vérité, ça signifie qu'il ne faut pas avoir des agendas cachés. Ce que vous dites, soit, comme dit l'Évangile, que votre parole soit oui, oui, non, non. Si vous dialoguez avec ces paramètres, il y a beaucoup de chances que vous vous entendiez. Sinon, vous ne vous entendrez jamais. Dans Bible, Bote toti ya boboto bokoumela na ekolo ya biso, il faut toyeba eloko nkombo nini dialogue. Ekoyeba kodialogue ezali ya liboso, koyeba kotia litoi na makambo oyo moninga azali koloba. Soko ozoyoka moninga ndenge azali koloba te, maloba ye azali koloba ekoleka kaka likolo ya moto mpe eloko moko ekondima wana te. Oyeba kodialogue veut dire yo ozali koloba A, moninga azali koloba B. Kosala te nyonso wana ekoma A prime B prime. Soko te maloba na bino azali kaka pamba. Ya ndenge mosusu bosengeli koyeba eloko nkombo bosolo. Bosolo ezali oyo yo koloba ezala
lokola ozali koloba yango weli kobuba kolinga te kozala na agenda kashe te soko oti agenda kashe bokoyokana soko moke te mosusu ezali kosengeli kozala na persévérance na mobikiliki na mpiko kokanisa te ete mpo olobi yango lelo nyonso esalemi soko mokete esoko boyebi kosala bongo mwaye ezali te oyokana kasi oyo ya biso bakristo tolobaki yesu azala na som soko te ekotambola soko moke te ndeko mosusu atuni toyoki te bolingi kotonga basilike yango bokobanda yango ntango nini oyokaki ndenge monseigneur Botika alobaka na biso lobi te ya liboso ifale tozwa mabele ya moto tobuni na suka baye kopesa biso mabele balobi te ezali ya katolike banda ntango bazalaka na koloni na 49 mabele eyebanaka te ezali kaka ya bakatolike kasi bato ebele baye kotonga bakatolike donc ya liboso tosengeli kozwa mabele ezala ya biso sika toyebi te ezali ya biso bapesi biso yango wana toye awa oyo totie awa ndenge toye awa tolingi komonisa te ezali mabele na biso yango wana tobandi mpe tolobi nini moto na moto akotia kama lokasa ya ye ya moke kote moke totonga oyo ekozala na nkombo nini Ndogo utakoyeba mwanasi Ndebete ekozanga tongongo ya Mama Maria te to ya kuruse te. Alors, par le biais du son de Sambelaka, Bigego, Mama Maria. Na kati ya Biblia, ndango bana ya Bayuda babalaka kokumisa banzambe ya pamba ntango Moïse atikali na likolo kuna bazalaka komona ye lisusu te balobi Moïse yango toyebi eloko akomi te balobi na Aaron ye na
na ndeko na ye Miriam balobi kosalela biso ekeko ya binawa bongo tokumisa ye ntango moyize ye ayoki nkanda moko ye mabe asali nini abomi abuki mitindo oyo yakutaka nango epai ya nzambe mpe nzambe atindi banyoka ebandaka kosuwa bana ya Israele mabe mabe basambeli balobi seka na nzambe alongola biso banyoka oyo ezali kosuwa biso Moïse akasali nini ake kotuna nzambe nzambe alobi na ye salela bango nyoka moko ya Eren lokola mpeko mpetia yango wana mwana ya Israele oyo azoki nyoka oyo nyoka aswi atala nyoka wana ya Eren mpe akobika bandeko boboto nani alobi boye nani alobi salaka nyoka ya Eren mpe bana ya Israele nyoka eswi batala yango mpe bakobika ozoyoka mpai toboloka nzambe moto alobaki te awa nzambe alobi boye alobi kokumisa bikeko oyo wana ezali ekeko te ezali ekeko nyoka wana ya Eren asali ezali ekeko donc nzambe makambo oyo kotalaka bible na contexte na yango kotalaka bible kotali kaka phrase moko olobi ezali kote talaka na contexte na yango nzambe azali kopekisa bikeko wana mpo bikeko wana bazalaka kosala yango mpo bamekola mikolo bazalaka pembeni na bango mpo basala culte lokola bana ya lokola bamikolo mosusu ezalaka kosala nzambe alobi mosala boye te bokumisa sengai aye kopesa ye moko nzela wana ya kotala yango ekobikisa ye mpe na nouveau testament yesu aye koloba nini ntango bokosala lisusu quand vous m'aurez élevé de terre ntango bokomema ngai na likolo wana bokoyeba te ngai nazali mpona nini mpo nyoka wana ya Eren asalaki ezalaki kolengele Yesu Kristu okuruse mpe na mboka donc soko kokumisa ekeko kaka mpo ozali kokumisa ekeko wana nzambe apekisia soko ozali kokumisa ekeko mpo ekeko wana ezali komonisa Yesu Kristu oyo azali na miso oyo mpe tozali komona ezali lisumu te ya mibale tozali kokumisa mama Maria mpona bino mama Maria nani akumisaki ye koleka boyebisakana nzambe yemei moto akumisaka ye koleka nzambe atindeli ya nzela alobi losako Maria otoni gracia mokonzi azali na yo
Nzambe azali kokumisa ye. Nzambe moto ya liboso mpenza akumisi mama Maria. Mpe ntango Maria akei na Kana, ntango bato babandi kozanga mbindo wana, ayebisi bango alobi aboni boye akei bebeli na Yesu alobi bazali susu na bino te. Yesu apesi ye réponse mongoyi bazali mingi bakanisaka te Yesu aboyi. Maria alobi na basali wana oyo nyonso ya koloba na bino kosala yango. Ndini ya comprendre te mwana na ye akoboya oyo alobi te. Na nsima Yesu atondisi bangongolo wana na vile na mai balobi kotia mai na kati. Bati mai mpe Yesu abongoli mai na vile. Tomoni wana lokola nini? Yesu azali kokumisa mama na ye. Mpe na suka ntango Yesu abaki ye na kurusi, Yesu alobi na Yohane, alobi na mama wa ye, mama tala mwana wa yo. Mpe alobi na Yohane moyekoli, tala mama wa yo. Bana mokolo mona Santo Yohane akabaki mama Maria Kana. Yesu apesi biso mama na ye, toboya ye. Apesi biso mama, mpe mama bazali kosala makambo malamu. Tomoni ndenge abimisi bato na soni ya libala wana. Alobi na akei epai ya mwana na alobi nakanisi tata mingi. Kasima mama Maria alobi na bato nyonso ya koloba na bino kosala mpona po ayeba bate mwana ne akokamata mpe bainitiative. Ezali lokola toloba Nzambe akumisi mama Maria, biso mpe tozali kokumisa ye. Nzambe Yesu Kristo andimaka mama na ye, biso mpe tondimi ye. Yesu Kristo apesi biso mama Maria, tozala na ye, tokumisa ye, azala mama wa biso. Biso toboya ye te, yango wana tokumisaka ye. Moto azali na mato ya koyoka. Kelasi toko eludi ntalo bakiki. Moto na moto azala na mayele ya kosalisa kelasi po ekolo. Kosuka wana bandeko basusu lokola tolobaki bakomi bakestion tokozongisa biyano mokolo ya poso tokokutana lisusu awa na bandeko ya kili este. La recette complète du doyen Saint-Pierre. Voici ma question. Le dialogue et la paix n'ont jamais abouti dans notre pays. Peut-être par manque de dialogue. Pourquoi nos politiciens n'ont-ils pas choisi l'exemple de Jésus? Merci. Merci pour le nom de Kelly Kelani.
paroisse Saint-Clément, Douanier Saint-Joseph. Ma question est la suivante. Quel est l'impact de l'Église catholique par rapport au dialogue que préconise le gouvernement? J'ai dit. Merci. Je réponds au nom de Ketia Lokai, de la paroisse Saint-Gabriel, doyenné Saint-Gabriel. Voici ma question. Pourquoi les jeunes d'aujourd'hui, après avoir eu leur première communion, désertent l'Église catholique? Merci pour la parole. Monsieur le cardinal Laurent Mosengo, ma question est la suivante. Quelle solution révolutionnaire l'Église prévoit-elle pour une formation efficace des jeunes laïcs? Et quelles sont les aptitudes à adopter pour convaincre nos frères qui ne connaissent pas Jésus, notamment ceux qui nient sa divinité? Merci. Papa, bon, question en vrai est dans la légale. Moni Vilesi, paroisse Saint-Joseph, doyenné Saint-Joseph. Tout le monde a bana mingi, la jeune mingi, baza na posa otanga, baza mayele, mais ba moyen ezali bango. Bon, ba parents me bazali ba moyen. Yango to bito to nalingi na tuna particulièrement. Position na bino ba bozo kamba biso iglesia. Position ya banganga nzambe beaucoup plus na point wana. Pourquoi qu'on soit biso te pour na bana o baza na posa otanga, bazali ba moyen. Merci. Merci. Moi, c'est Ignace Massigoué, paroisse Saint-Gonza, doyenné Saint-Christ. Ma préoccupation est celle-ci. Les églises d'aujourd'hui, entre guillemets, celles de réveil, enseignent à ses fidèles que Jésus-Christ n'est pas différent de Dieu. C'est-à-dire, Jésus-Christ, c'est lui-même qui est tout-puissant. Il n'y a donc pas de différence. Il n'y a donc pas Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Sur ces pères, qu'est dit l'Église catholique? Merci. Église ebundi pe to récupérer esika oyo ya biso. Kasi église ezali kosalisa nini pona ko récupérer pe ko protéger centre ya mtendele esika bilenge ya mwinda bakendaka El Shalom. De Kualobi, Konalini, Koya dialogue na Congo, Balandi, exemple ya Yesu te. Ko bato banso balandaka Yesu Kristo te, na bato oyo bazali koyamba ye, banso batiaka motema na malobi ndenge yapesaka te. Yango wana tozali komona, tozali kotelengaka bongo, tozali kowayawaya makambo ya ntina ezali kobima te. Soko tolandi Yesu Kristo, soko mpe tolandi mayele na biso po makambo masusu mazali na Bible, makambo masusu mazali tokoki koyeba yango na mayele mpe na bwanya ya biso ya bato. Tolobaki mpe makambo masusu natali motema ma biso lokola tolobaki mpo moto oyo akodialoge ifo ayeba koyoka moninga, ayeba ntina ya maloba moninga koloba. Yango wana soko ezali kosalema boye te, tozali kokosana biso na biso mpe makambo makotambola te. Quelle est la position, c'est ça, de l'Église catholique
par rapport au dialogue préconisé. Voici l'Église catholique a vu pour l'élève. C'est dialogue et voie royale pour résoudre la crise, à condition que dialogue et Salema na motif de constitution et la aussi la mission. Et dans les limites du temps, Oyo, Rosali Nayango, tout pour s'en bouquet de l'extra 2016, tout ça en a dégueté, dialogue extrêmement d'ici 2016. Dans la position, il y a conférence épiscopale et testament entièrement. C'est là pour les volontaires. Bon, il y a des versions, il y a écrit la jeune ligne Sogo, Bakuli, première communion, Babali, Koki, Kaïkège. Les alliés bien fait. Parce que les Kozalana, pour les alliés d'accompagnement, Mosile, première communion, Kodisa, Nassima, Bobo Yesu qui va la terre. Pour qu'il y ait une formation, pour qu'il y ait pour l'église et pour l'église. Il y a aussi des gens qui ont des alliés présents dans la boîte. Jésus-Christ azali nzambe mwana wa tata uto kileko mpe Yesu Kristu tata abotaka ye uto kileko na nsima eni mosantu ezali bolingo ya tata na mwana. Ntina ya koyangana yango ezali te. Soko mutazali koyoka te atanga ali koyaye yango kasi kowangana yango ezali ntina te. Tata nzambe na biso azali tata mwana na eli mosala. Yesu alobaka yango mpe toyebi te ezali bongo. Boya makambo ya kelasi bana oyo balingi kotanga ezali malamu. Oyebi ke diocese ya biso esalemi na ndenge te tozala na baselebe, tozala na badoyene, tozala mpe na diocese. Mpona nini tosali boye? Mpona nini basali boye banda ntango biloko wana bikotaki? Mpo toyeba eloko kombo nini kokaba. Soko moto, soko par exemple, tozali na CVV ya biso,
tokoyeba nani azali mobola, nani azali na biloko mingi, nani oyo akoki kozwa moko ya kelasi ya mwana na ye, nani akozwa moko ya kelasi ya mwana na ye te. Na ntango wana tozali kosalisa na moke ata moke wana tokoki kosalisa. Yango wana nalobaka soko moto atelefone nga alobi na moye te, mwana awa mbongo te na kelasi nakoki te, nalobi tunaka kure na yo, tunaka CVD na yo, po bango babanda kosalisa yo. Na ntango wana soko babandi kosalisa yo kelasi, bato mingi bakoki kozwa kelasi oyo bana bakoki kotanga. Na ntango wana kure aloba te ngaza na mbongo te keleka ya moseigneur, non. Moto na moto ayeba kokaba, moto na moto ayeba kosalisa. Na ndenge wana bana ebele bakoki kotanga, bana ebele bakoki kozwa kelasi. Soko tozali boye te, kelasi wana moto na moto kaka mpo na ye, Kristo na biso kotambola te. Boki polele tere ya lutendele bango ya bilenge ya mwinda babanda te, bilenge ya mwinda kobanda te. Bilenge ya mwinda kobanda nayebi te, bino bozali kolanda yango, mpe omoneri ya bilenge ya mwinda ezali kolanda yango, tokotala moke tokozwa yango. Voilà. Abuo. Toketeli tate biso ko maboko makasi. Toketeli kozwa mponga. Tobengami awa na tere ya funa esika wapela bilenge bakouta so tobengami na nsima ya batante tokomona bandeko ya banima bazali na programa koteka wana tomai esika tokolenga mpona kosomba soki tosambeli kwa bilei tokende te nsima yango balanga nzembo bokeki na biso ezali ekokombama na mizike tokobina kote tokontinue mokolo na biso. Nsima moto akende te bandeko ya tere mpe bazali wana soki osala posa ya si tokarte oleki mpo ya kosomba boboto bandaki lebande sikawa tokosenge na tate episkopo monseigneur Bombamba ye akomemisa bilei oyo biso banso tokokabola moto ya moto esika azali soki oyeki na liko na yo na koka na yo biso banso totelemi. Seigneur, Dieu de bonté, tu nous as rassemblés dans ton amour, tu nous as nourris de ta parole et de la catéchèse de notre tata cardinal afin d'affermir notre foi. À présent, tu veux nous donner le fruit du travail des hommes, la nourriture qui soutient nos forces. Nous te les présentons, Seigneur, afin que tu puisses bénir ce repas, que tu puisses nous bénir
et aussi ceux qui nous ont préparé ce repas. Seigneur, que ces dons de ton amour raffermissent nos liens de fraternité. Aide-nous à ouvrir nos cœurs aux besoins de nos frères et sœurs pour les servir de notre mieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.